Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait de société, topé sport. Kaka na magazine na bino Radi Top News. Radi Top News. Magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili. Bana poto, bana mokili mobimba. Olingi ozala informé, formé, topé kozala diverti. Magazine ezakaka moko. Radi Top News. Du lundi au samedi à partir de 19h, kaka na chaîne moko. Magazine Radi Top News. Kaka na chaîne moko Radi TV. Et pas ya boss Emmanuel Diab. Avec vos servantes Joël Akati et Nana Matondo Mekoutima. Radi TV, pour vous informer. Mbote nabino ba ebozwi libaku ya kolanda magazine Radi Top News na poko lelo na ebiete boza ebele liboso betando na bino pona kolanda magazine oyela kabino information ya sire bokoza la desite poto wana pona ko informer bino na makambo ezali koleka partout na monde to fongola magazine na biso na poko lelo pona kolobela o ezalaki semaine du gouverneur ya province ya Congo central tolanda na image. La semaine du gouverneur du Congo central a été marquée par le lancement de la campagne de vaccination AstraZeneca contre la COVID-19 à travers les 31 zones de santé que compte le Congo central. Atou Matouboua-Nankoulouki a été le premier citoyen de la province à être vacciné contre cette pandémie qui terrasse l'espace planétaire. Je rends hommage au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour la paix et la sécurité sans lesquelles ces cérémonies n'auraient pu être réalisées. Pour votre santé, pour notre santé, celle de nos familles et ceux qui nous sont chers, le gouvernement provincial vous invite à vous faire vacciner dès à présent dans les sites identifiés à travers les zones de santé. Sur ce, je déclare lancer les activités de vaccination contre la COVID-19 à travers les 31 zones de santé de notre province du Congo central. Mardi 11 mai 2021, le chef de l'exécutif provincial a séjourné dans la ville portière de Boma où il a y amené quelques activités. L'autorité provinciale a visité les temples de la paroisse mère Mont-Sinaï de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CEAC ville de Boma qui subit des travaux de réfection lancés il y a un mois, lesquels travaux financés à 100% par Atou Matouboua-Nankoulouki. Le révérend pasteur Marcel Bunda Bunda, représentant légal de cette communauté, a fait visiter le gouverneur de province les différents travaux en cours d'exécution. La communauté évangélique de l'Alliance au Congo, la CAC, a un devoir de reconnaissance auprès de son Excellence le gouverneur de la province du Congo central. Le gouverneur nous a promis, et vous venez de palper de vos doigts, il a fait accompagner ses paroles par des actes. Donc aujourd'hui, c'est encore une expression de reconnaissance que nous devons à l'autorité provinciale. Les travaux sont en train d'être exécutés et nous savons que nous irons jusqu'au bout. Et comme le gouverneur avait demandé que là où est l'autorité, les politiciens, ils ont besoin de notre soutien. Donc nous continuons à dire que nous sommes à leur côté pour les soutenir pour l'œuvre que le Seigneur les a appelés à rendre au sein de notre pays. La paix à tout prix et le soutien aux actions du gouverneur du Congo central Atou Matouboua-Nankoulouki est l'essentiel du message lancé par l'honorable Adrien Poba, député national élu de Boma, après l'audience lui accordée toujours dans cette ville par le numéro 1 du Congo central. Yaou lokolo mumekuwa que fumren rutwadi sa province keliawa. Parce que la divergence, c'est que vous avez il y a une divergence aussi et que mais de temps en temps pour l'unité de la province, il faut que vous ayez play. Mumekuwa, mumeka tuka na injo, meto bon fana mona pour ma province, sans betu personne en botte. Mu profiter peut-être moi diambu pele na Rwanda, que nous sala passe na mbanja boma, muzabi sandia parce que bubu yai
qu'on le veuille ou pas, c'est lui le gouverneur du Congo central. Il y a des cas qui ont été sa mambu, Canadien, qui ont été solution. Beto que tout baka. Villa Sananga. Quand on Simba na Maboko, la province, il n'y a que des vélos. Pour clore sa mission dans cette ville historique, Atouma Toubouana a inauguré le nouveau supermarché moderne dénommé Kinu Marché qui a ouvert ses portes dans cette partie de la province. Les questions axées sur la gestion de la concession de la RN1, la reprise des travaux sur l'axe routier Boma-Mwanda, ainsi que le projet de réhabilitation de la RN12 Manterne-Tchela sont l'essentiel des matières traitées lors de la séance de travail du jeudi 13 mai 2021 qui a regroupé autour du gouverneur du Congo central, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux Médard Ilunga, le député national Adrien Poba ainsi que le commissaire aux infrastructures Bigas Ndoma. Nous sommes venus rencontrer son excellence monsieur le gouverneur pour d'abord lui faire part de cet état des lieux sur le premier tronçon de Kinshasa à Matadi. Et nous sommes très préoccupés par la prise en charge totale de cette route. Et nous avons programmé pour ça des travaux, des interventions très importantes entre Kinshasa, Matadi, certes, mais entre aussi Matadi, Boma et Mwanda. Bouclons cette semaine du gouverneur du Congo central par la visite du vendredi 14 mai 2021 de l'autorité provinciale aux installations de la régie des eaux Matadi qui connaît des problèmes techniques, ceci avec comme conséquence la pénurie d'eau à Matadi, chef-lieu de la province. Après avoir parcouru les difficultés auxquelles fait face cette entreprise publique, le chef de l'exécutif provincial qui avait à ses côtés le ministre provincial des hydrocarbures, Guilain Panzoucha Mangovo, a décidé de mettre à la disposition de la régie des eaux des moyens nécessaires, ceci en appui pour assurer la desserte, c'est avant l'ajout de ces équipements. Tokende na Kinshasa bipai wapi na secteur ya transport Chérubin Okende aibaki na ko annoncer audit oyo koleka na secteur ya transport, image p commentaire. Ezali bongo première réunion ya prise de contact entre premier ministre ya transport na voie de communication pe na ba directeur généraux oyo bazali na ministère na ye pe lisusu président de conseil supérieur ya portefeuille Chérubin Okende ayebisaki bongo na ba directeur généraux nyonso ya secteur na ye mission audit na ba établissement na bango po na diagnostic moko complet et kozala bongo diligente na option ya ko collecter ba éléments traditionnel ya ko améliorer gouvernance ya 10 secteurs oyo ezali bongo considéré le cola trou noir na République démocratique du Congo. Tenu à vous rencontrer ce jour pour vous annoncer la mesure que j'ai prise. Il s'agit ici de lancer une mission d'audit de gestion dans tous les démembrements du ministère de transport, communication, voies de communication et désenclavement. En lançant cette mission d'audit dans tous les démembrements de mon ministère, je voudrais avoir des éléments rationnels qui puissent me permettre d'améliorer la gouvernance de notre secteur. Communication ya ministère et yamba makibongo et pas directeur généraux. Pour na passant Saïba Tamboué, oyo azali directeur général ya OGEFREM, a lobby mission yango et ko permettre pour ya ko identifier ba point fort et faible pour na ko permettre accomplissement ya ba obligation conformément d'évoluer. D'abord qu'il y a un nouveau gouvernement mis en place. Et l'audit, c'est un acte de gestion qui est normal. Je crois que dans la recherche d'une gestion transparente, il est tout à fait normal que le ministre puisse faire l'état des lieux de son secteur. Et ça ne peut passer que par un audit de gestion. Je pense que c'est un exercice normal de gestion. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise. Et nous encourageons le ministre, effectivement, sur cette lancée-là, parce que ça va lui permettre d'abord de connaître les problèmes du secteur, pour qu'il puisse proposer des solutions ou pour qu'il puisse apporter des solutions. Et nous nous attendons à ce que notre ministre puisse nous apporter des solutions, qu'il puisse nous accompagner. Donc nous accueillons favorablement cet audit de gestion qui vient d'être lancé. Accomplissement indispensable pour la matérialisation, il y a une nouvelle dynamique oyo et koyeba na ko relever ba défi ya secteur yango. Tokende bongo na ituri pona kolobela poursuite yaba offensive o esalemaki contre ba rebelle.
force de frappe ya FARDC ezali lisusu ya kolakisa te. Ezali bongo 6e élément ya ba groupe armé bazalaki bongo neutralisé. Ba arme misato ya marque AK pe lisusu ba arme blanche oyo FARDC ayebaki na ko récupérer na attaque oyo esalemaki na front nord pe sud na territoire ya Utshuru pe Irumu. Na tongo ya vendredi a lancaki bongo ba inoffensible contre milice ya Codeco na ba environ ya ba village Alai oyo ezali bongo na 35 km ya nord-est ya Djungu. Centre groupement ya Djunga secteur Walendupidi et pa iwapi ba elema mibale ya Codeco bazalaki neutralisé pe armée moko ya 47 ezalaki bongo récupéré et pa ba force loyaliste ya koyeba na front sud ya Irumu armée atchaki en dérouté groupe moko ya ba milice FPI tango bazalaki kosala patrouille na bango ya komba oyo ezalaki na zone ya Masina Nongonya Kunde na 52 km ya sud ya Bunia chefferie Andizo na territoire ya Irumu kuna 4 miliciens FPI bazalaki bongo neutralisé pe des armées AK-47 oyo ezalaki bongo récupéré na armée loyaliste kaka ndenge porte-parole ya ba opération militaire Ituri azo confirmé lieutenant Jules Ngongo. Sur le théâtre des opérations, les forces armées sont résolument décidées pour traquer les ennemis et le poursuivre jusqu'à leur dernière cachette. Et partout où ils seront, nous serons là et ils seront délogés. Ces opérations sont menées à la lettre et à l'esprit au respect de règles internationales, humanitaires, mais aussi les règles d'engagement qui constituent notre critère du succès au sein de forces armées. Pour le gouverneur Ituri, pe commandant ya opération, lieutenant Johnny Lubuya, ba élément nyoso ya groupe armé ba bengami na kokitisa mandoki na bango sans condition. Sinon, na koyeba na ko subir kanda ya FARDC oyo bazali déterminé ya kosilisa insécurité na est ya République démocratique du Congo. Ba opération ezo continuer ko salema pe ba groupe armé nyoso ba bengami na ko déposer mandoki na bango avant mabe ekota. Na Nord Kivu tolobela bongo premier descente ya gouverneur militaire na territoire ya Masisi. Ezalaki bongo na se ya mbula ya makasi, gouverneur ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Constant azalaki bongo na casque na ye ya combat pe adjoint na ye azalaki pembe na ye. Commissaire divisionnaire Romi Ekuka pe na ba responsable militaire ya province. Ba komaki bongo na territoire ya Masisi, awa commandant ya opération militaire ya Nord Kivu ayaki bongo na mission double pour na première descente ya depuis mokolo oyo abanaki fonction na ye. Ayebaki na ko sensibiliser ba jeune na ko quitter ba groupe armé pe bayeba na ko s'imprégner na situation na nzela ya Goma Masisi oyo ebukanaki na éboulement de terre depuis 4 jours na village ya Mutiri. Nzela yango ezali vraiment capitale pour na opération militaire. Croire que si cette situation perdure, il aura le flambé de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter Foner qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très importante pour nous. Faisant suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux porteurs d'armes étrangers, les groupes d'armées étrangers. Nos frères qui portent les armes aujourd'hui, nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer d'eux-mêmes les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Déplacement ya ba autorité militaire na territoire yango et la moutaki bongo à approbation ya population na état de siège. Solution efficace par rapport à l'insécurité dans notre territoire et dans notre province. Vous savez, il y a plus d'une décennie, nous avions souffert de la guerre et cette guerre est causée par nos milices normalement, nos enfants propres. Et si l'État lui-même se prend en charge
de dire qu'ils viennent intervenir, nous venir en aide, de éradiquer ce virus, vraiment nous l'applaudissons avec véhémence. Ba moyen nyonso ezalaki bongo débloqué et pas ya gouverneur ya province po ete nzela yango ezala praticable na tango mukie. Tolobela bongo présentation ya AEDF oyo ba FARDC ba yebaki na kokanga esalimaki na Ituri. Na état-major commandement ya secteur opérationnel ya Ituri, gouverneur militaire lieutenant général Johnny Luboya ba yebaki na ko présenter ye ba élément ya rébellion ougandaise ADF na place ya Bitumba. Ba ADF yango ba yebi koloba français te, pe langue locale moko te. Who recruit you? Visite guide ya ba différents bureaux et permettra kibongo na ba autorité ya sika ya province ya kozwa idée na ba besoin prioritaire ya secteur opérationnel yango. En avant, passe la droite. Bazonga kibongo na cabinet autorité provinciale a échangé kibongo na ba délégation ebele na kati nango ayebaki na ko présenter situation sécuritaire na province ya Ituri. Des partis yango ba yebaki na ko s'engager na stabilisation ya région yango ezali équipé na groupe armés nationaux et étrangers. Vous savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au mode opératoire, le niveau de partenariat, collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Raconte yango ezalaki bongo immortalisé na photo ya famille pona koloba union fait la force. Tozonga na ville ya Matadi pona kolobela marche oyo ba militant ya IDPS basalaki pona ko soutenir FARDC ya République démocratique du Congo. Champion du bon ba magazine et beta kibongo lubaba awa na mvwadu ndenge bozali komona etuluku tope ngulupa ya bato bazali kobongama pona kosala bongo marche pacifique pona ko soutenir bandeko na biso ya FARDC oyo bazali kobunda pe kolonga kaka ndenge bozali komona awa bandeko ya IDPS basangani pe ba parti mususu bazali kobongama bongo kosala marche koloba ete FARDC molongi FARDC abeti masolo ya kolonga monguna dada kaka ndenge bozali komona ebandaki awa na mvwadu babetaki lubaba bakomi na kare jaf pe na nsima bakenaki koshite bongo liboso ya gouvernorat population esepeli etamboli bongo na président ya IDPS Matadi Monsieur Kodi Ambete oyo azali toujours soutenir bongo manso ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi oyo alobi bongo monguna esengeli abima na mboka bandeko toyaki kokuta na marche bazangaki maloba te na kese mingi na kuanose faso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena kunwanisa bambeni nyonso ina kotaka na kati ya Congo sana kunwanisa beto ba Congolais. Or que papa Etienne Tshisekedi tubila beto kena kimvua mankaka ve ina beto lenda bikila bana na bana ina beto ya kentoto beto beto salaka nyonso sans beto baka état de droit beto na bubu yai chef de l'État yandi metelema na kutuba ke non mambu ina ngena kuluta na este ya foti manisa ame créer état d'urgence samna kukuka ba mbeni ina nyonso kotaka na kati ya Congo na yo beto ba Congolais beto ke na kiese mwana nyonso ya Congo vwanda na kundima beto pesa maboko vraiment na papa Félix Antoine Tshisekedi na kisalu ya na kusala na kubenga na ba mbeni ina nyonso metele masama na kubundisa Congo. Donc vraiment mingi kele veki lumba bubu yai beto kele na marche ya kusoutenir ba soda ya beto ya RDC na faso ke ba u metele masana
ukuka bipumbulu ina ke na RDC na este kuna do ya beto IDPS na ba parti allié betu be sangana samna kutambula ko monisa ke no betu ke na mayangi pe kiese mingi na faso bua la betu ya Congo ke la kufutuka la betu ba Congo bambeni nyoso ke la kubua en tout cas kiese mingi. Merci na papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui m'envoie de l'ELO pour soutenir FARDC. Tout dit du général Boane, tout soutenir le chef de l'État. Boalo, mon patoulet initiative même pays tout cas tu bamanya l'ELO to. Du moment ne tout dit bende, du tout de toi y du fo bidimu bi abuni ben. Banto bambe baso manette pendant 18 ans bomba chifa musoko. Mais le chef de l'État dit déterminé, Boane Congolais yo soit de retrouver moi boendo abu Congolais. Mon Congolais yo soit bo je faut de retrouver. Pas de le dit mon aller le nyeme baluku kanga jila, quand tout mon machine ka yutu moi point to ki bacha le tout du mon jila beaucoup soutenir et FARDC, tout soutenir parce là il betu ba musoko. Boane ba mwana machine ko récupérer musoko faut mu bien se bien ba ennemi, binja musoko tu ba wanga te uji mu bien se betu. Ki bacha tout mu soutenir lelu à 100%. Tu ba mane lelu ni muka jimulu mabana batatu ba mamu. Bon ce truc là mon jila pour soutenir chef de l'État. Ninjuu ya kusoutenir tu FARDC. Mungu wa kumbingu eko naona vile ye alisema hii mukini anaacha yo mumikononi ya Mungu. Batoto wa Mukivu, batoto wa Uituri, mina sema hivi, mushongope, maombi ya duniani iko na shikirika. Batabamba, bale bote beko mububaya. Mais président de la République, Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo, anasema hivi, mina penda pe amani iingie ndani ya mukini yetu. Amani njo tuko nalomba. Moko président interfédéral Monsieur Kodiambete azanga ki maloba tête FARDC na la police nationale bazui grâce à président Félix Tshisekedi tozoko yoka ke na est ya pays en tout cas ba territoire o ezalaki na maboko banguna to bandi ko récupérer yango. Ce que zobeta ce qui ezoko gagner ba supporters fo la kisa suzali équipe ezali ko gagner et na mikoleko ya kimia ekozonga na est ya pays. Alors biso en tant que ba population il faut appuyer moralement ba soda oya biso bazoko sala musala na est yango tina ya marche ya lelo tozoko appuyer chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba mesure nyonso azali kozwa pona kosilisa guerre na est ya pays en tant que commandant suprême ya ba forces armées congolaises. Donc tozoko continuer ko progresser di liboso ya gouvernorat place to kositele marche na biso ya lelo. Mais to lobby déjà marche ya lelo ezali soutien moral. Donc on apporter pe na mikolo ezali koya soutien spirituel na ba forces armées na biso. Topesi longonia na IDPS Matadi oyo bazali tango nyonso ko soutenir maloba ya mokonzi ya mboka Fachi Beton. Kaka na ville ya Matadi tolobela bongo mairie de Matadi na misala o bazali kosala ya kotia éclairage public na quartier A15. Tozali awa na A15 epai wapi magazine na biso eye kokuta bongo maire de la ville Pati Nzuzi pe équipe mobimba ya mairie de Matadi oyo basokipaka bongo na makambo etala éclairage public bazali ko continuer toujours musala na bango kaka ndenge bozali komona A15 minda epeli population esepeli pamba te basali bambula ebele ngambo oyo makadame minda epelaka te. Tango équipe ya mairie de Matadi yaki na ngambo oyo minda epeli population esepeli talatina bazanga ki maloba te tango bamona ki caméra na biso na toute autorité ya province atu matuwana na oya ye penza maire de la ville Pati Nzuzi oya makengedi penza na initiation malamo bazui parce que esika molile ezali nde sata vandaka esika lumière ezali nde mwana nzamba vandaka
etake bango baza bana nzambe likambo oyo tocha bango maboko pamba te monsieur le maire Pati Nzuzi elongo la gouverneur naye lumière publique penza ebungaki na temps ebele na commune oyo na province na biso pardon mais tomoni tous les 3 communes na biso ya Matadi Pati Nzuzi elongo la mokonzi naye bazotambola elongo eke lumière oyo tika te nzamba cha bango maboko eke ne penza liboso totambola pe lenge sengeli tomoni yango la lumière publique propre ekoti toyo komona sous deuxièmement embouteillage ezaki makasi na Matadi na initiation ba konzio bazui tomoni ke tozotambola malamu tika te nzambe penza cha bango loboko na minga olobati on comprendre na Matadi ville Matadi depuis baleka basala eloko te bazobundisa ye mais aosala musala Matadi mobimba ville Matadi ta éclairé azosala musala bosikoyo tolobani bakonzi pe bamona tozalaki molili te na babiwewe bapartout banini azolandela alobaki na biso boye place bomoni mwinde opela te bolana nalandi bango nauti na base opela te nayebisi bango otika mwana watasala musala. C'est Pati Nzuzi wa Makenge. Maire de la ville Pati Nzuzi wa Makenge dit petit frère ya Yesu, mwana bato mama Maria, yepe azangaki maloba te pona kokumisa bongo gouverneur ya province oyo tango nyonso azali kotia maboko na tina ete ville ya Matadi ekoma bongo kitoko. Continuer sur instruction ya gouverneur à province, tozo continuer opération éclairage il y a grandes artères. Surtout aussi ici grandes artères parce que tout le monde nous tindaki comme minda ici laki auto silisaki minda la distance de to sengaki na mokonzi après surtout importer de to importer minda na Dubaï toujours continuer opération la biso ya éclairage public il y a grandes artères. Président de la République tango yambaki biso na mois février alobaki na biso tozonga kosala pour la population. Et la ville de Matadi a eu une chance grâce au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a demandé d'activer par rapport à la plume ou la loi que lui nous a donnée. Et nous avons, moi, personnellement, j'ai remercié le chef de l'État. J'ai remercié le chef de l'État parce que c'est vraiment grâce à lui que nous avons pu activer cet axe qu'on devait activer, que hier les gens ont combattu. Et lorsque tous ces détracteurs du territorial ou de l'État ont essayé de faire ce qu'ils voulaient faire, ils se sont rencontrés vraiment avec un béton, disons, ils ont rencontré le chef de l'État sur leur chemin. Et lorsque vous avez le soutien du chef de l'État, donc on ne peut que travailler. Tokosenga kaka, merci beaucoup na petit frère ya Yesu oyo azali tango nyonso kotosa maloba ya gouverneur ya province atuma tubwana nkuluki nkundi ya mbote bakisalaka ye nzungu ya mafamille oyo ezanga biloko te. Tosukisa magazine na biso na pokwa lelo na image du jour. Oyebi ke to perdre les sous musiciens moko munene ya mboka na biso. Oui, to kofisi musicien munene. Moyebi musicien yemba kanzenzenze kaengila pipi kalengile kabaka sangu kakula kalenge bana bitoto kapi yemba kufi abanza yo mutuna yo na moni sala botuna ngulu na sepeli pote bozalaki ebele na kolanda magazine na bino Radio Top News bo s'abonner massivement na Radio TV ya ye moko sango mokonzi Emmanuel Janga mokonzi ya yo yangwana. Merci na équipe technique oyo ebaki na ko accompagner nga na pesi bino mbote tokomona na lobby. Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait de société, topé sport, kaka na magazine na bino Radio Top News. Radio Top News, magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili.
bana poto bana mokili mobimba olingi ozala informé formé tope kozala diverti magazine ezakaka moko Radio Top News du lundi au samedi à partir de 19h kaka na chaîne moko magazine Radio Top News kaka na chaîne moko Radio TV et pas ya boss Emmanuel Diaby avec vos servantes Joël Akati et Nana Matondo Mekotina. Radio TV pour vous informer.